na kati ya elamba na nyonso o kosomba na motif ba ko pesa yo 4 tissu slick so tali mingi ba riche ba ta mingi ba tissu wana slick simple na biso ya slick bozo mona kati tissu on dezali bozo mona ba ke tissu on zo pesa jama kambu donc bo limbisanga pona pema. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Ça bien par la grâce de Dieu. Waouh, ça fait longtemps que tu vas dans bino buda kiti. Na bilo na try and home susu to make up lambanga na bino ensemble. Botu nanga nini bandeko nanga nouvelle kitoko motif pe exibiso na partenariat na bango na minute tout ça la partenariat na motif. Ba les belles dames na bino pe discount code. Oui, o ezali la rose 10. La rose 10 au rosoir na bacha na onyo so rosoir 15% na motif na bacha na onyo so oyo ozo sala na motif bato ba bi motif te na koloba motif azali compagnie moko asala ka bilamba na bango ya slick bilamba moko vraiment qualité ya kitoko bilamba oyo ezali mingi classique bato ba linga mingi bilamba moko ya classique slick vraiment oza vraiment 100% slick soko sombi motif osombi elamba na motif et yaka na package oyo ya comme ça na bi ba ndeko na nga les belles dames tout ça là ba review na motif donc na o baza ba new baza ba nouvelle na chaîne na biso donc motif package nango et yaka comme ça donc et quoi na emballage comme ça comme bon ba komi motif et na kati nango na kati ya emballage na yo ozala na elamba na yo ba ngumbi yango très bien vraiment professionnel ba ngumba côté wana vraiment 10 sur 10 ba ngumba ka bilamba la bango très bien lingo na kati ya papier oh pardon et ba côté na kati ya chassé et papier nango to comme bozomona ezali pe ba komi wana ba komi motif bolimbisanga pona pema vraiment mikolo oyo ekominga makasi donc voilà et na kati ya elamba no nyonso o kosomba na motif ba ko pesa yo 4 ba ko yebisa yo marque ya tissu oyo osombeli elamba no detail nango ndenge ezali comme bomoni ba komi awa motif slick collection ba komi 100% slick donc bilamba oyo zaka vraiment 100% slick ba tissu nango eza 100% slick ba bakisi le côté parce que ba tissu musomo na kaya slick au moins ba bakisa ka moi biloko na kati nango mais oh vraiment même ce qu'on l'a tiango boyebi ke tissu ya slick za la mingi tissu o elaksaka cher elaksaka vraiment valeur za la ko ba tissu nyonso te tissu ya slick so tali mingi ba riche ba ta mingi ba tissu wana slick simple za la ba mamite la slick za la vraiment simple classique you know luxe donc vraiment simple o mona pas que mo tongo bimo eloko to ya mukie o che moi senglo moko ya slick pantalon moko bois kama sac moko ya bien lunettes slick vraiment ezalaka vraiment kitoko ba te ba linga tissu parce que ce que bi kolata ngote o comprendre ndenga ko linga ngote il faut oyeba kolata ngo pona o linga ngo déjà ba tissu to benga ba tissu riche donc voilà donc ba ke mona moi si mon côté na garde-robe na ye ko zanga tissu ozali ya slick donc moi si mon côté na motif ba les belles da ba te kaka ba slick te ba te kaka ba tissu nyonso mais ba tissu na bango nyonso za vraiment ba tissu moko ya qualité ya kitoko o to ko ba qualité moko meilleure donc voilà même qualité on a lati ya tricot au bozomona ils ont vraiment qualité moko vraiment kitoko bomo les anga na nzoto donc vraiment même ce montant on sentir pas que qualité nango ezali qualité moko vraiment kitoko pe ba te kaka ba chaussure ba te kaka nyonso yimo kota semaine na otikela bino website ya motif na scène otikela ba détail nango na scène ba tonga kota beta tour otaka na poso osoma bala moko te mais beta tour pe bazala ba sel beta tour okozala de cité comme bozomona chaîne on a là c'est vraiment simple comme bozomona c'est vraiment simple ça comme dans la petite robe noire dans le but que pourquoi pas dans un moi et le qu'on a moi qui est semaine à Kingo pour la ebimisa Kingo nanga wow donc comme au monde vraiment ils appellent fantasy vraiment qui tout qu'on a s'appelle nango qualité nango peut ils vraiment bien
comme boyebi na kananga on naza nango bandeko nanga bilamba ekominga vraiment pasi pona komeka et comme libumu nanga evimbi et vraiment munene donc ekominga vraiment pasi pona komeka bilamba kokanga vraiment normal mais na sali quand même I try my best que non na bilamba on a ebiki et boko sepela nango mais ce que ça na zemité oza vraiment na taille no ya bien wana kitoko ozo luka bilamba na koloba ke beta tour na motif okozala dessus te donc eloko liboso oyo na elibino ezali slick tisi na biso ya slick bozo mona ka tisi ronde ezali bozo mona ba ke tisi on zo pesa jamais kambu donc ça vraiment tisi moko ya valeur tisi moko ya bien pe ba mideli na bango ba robe za comme na biki za ba mideli moko ya respect ndeti robe oyo eza vraiment joli kokoko ke na on na église oza na meeting na musala oza na yino bato bakenda misala poza na possibilité ba uniforme na misala bolata problème ndaku robe okoko ke non peut même na office donc c'est vraiment joli pour la ninte biso ba sœur ko ke non même na resto you know même concert moko nzambe oza na posa ko bima robe oh c'est vraiment joli même moulai nango c'est joli et donc c'est pas ici eza ba détail nango comme bozo mona ba détail nango liboso comme basali et eza maboko milai comme na ebi ke mikolo o moyo uta kozala pa la ba 34 degrés oui mais mikolo oyo bambula ezongi bobi kaka weda na biso ndizaka air moko on and off et moto et malili donc pona ngai ici on a tango toujours comme mikolo o ba 23 24 na ko tango même sorti moko mariage na église ozoluka elamba kolata ozomona te oyo vraiment okosepela nango parce que c'est joli et ça maboko milai comme bozomona maboko milai et comme dans le bic bomona ngo bien en nzoto et les qui genou et na sima nango bache libiso et tirette comme bozomona et ça kingo et kangi na kingo hein donc voilà et alors quoi kingo vraiment ça comme robe on a la ticket et kangi vraiment kingo mais ezate ko kangi kingo na ndenga mabe oza à l'aise na ndenge evandi na kingo na yo pe mulai nango c'est bien pe ba chango double pona ozala à l'aise ezate ke ezomoni so nzoto oza vraiment à l'aise et loko oyo kwa kolanda déjà ko tala takiango ko sabinote déjà la takiango za robe na biso oyo robe ya pink comme baby qui ba moye uti koleka ba les belles dames robe on a la takiango déjà aux akio vraiment na rolata yo avant que na celle la vidéo robe na biso c'est joli et ça robe ba plus comme bozomona et ça ya singamikie et ça pepele robe oyo na bata auto tu kozana na ba 34 35 degrés robe ozaki et sauver nga ce qui en côté ba les belles dames na evite so na suka ndenge ni de robe oyo et sauver nga comme na vi que ça ba singamikie comme vous mona et ça n'a pas pli c'est vraiment simple beaucoup mon on a nzoto oyo pe eleki genou robe moko vraiment bien même on a zemi te robe oyo okosepela na on peut boyebi ke ba tissé ba pli boye ezongi na fashion mikolo oyo na fashion vraiment ba tissé oyo ezongi tout ça Hollanda fashion okoyeba ke ba tissé oyo ba pli oyo ezongi encore na top donc voilà c'est vraiment simple et ba libiso ceinture wana moi singa ceinture soko lingi kolata ngo na ceinture nango kolata soki po lingi te kokina kolongola ezali choix non mais moi je préfère ya kolata ngo na ceinture moi le papa moko ya bien na makolo et ça est vraiment mikolo na lata que on sait que vraiment joli donc on met quand on tout bon monde na tout ndenge evandi vraiment bien bolimbisanga pona pema bolimbisanga pona pema bandeko nanga nazolinga na melango mais la zone comme melango les sous-té quand vous mona que bébé déjà a collé bébé a grandi a comme big bébé a sous mukiete donc voilà et là quand on kolanda ezali robe na biso oyo robe na biso ya cream que j'aime aussi couleur nango que j'aime donc c'est ça comme ça c'est vraiment joli bon mon nango bien en nzoto et là c'est pas le signal ezali liboso nango nde evandaki liboso nango evandi vraiment kitoko ezali maboko milai comme dans le bit maboko milai donc robe moko vraiment classique c'est pas robe moko te que sexy c'est pas robe moko te que impoli ezali vraiment robe moko classique so ça moto lukablo comme que evandi au bomba nzoto na yo mapeka na yo you know ba robe oyo okende nango vraiment yango oyo donc robe na biso eza likolo nango eza normal sans pli
et na se nango wana batie ba pluie comme bozomona batie yango ba pluie donc yango pe ezali presque eleki genou mukie bomona na zoto ndenge ezali. C'est vraiment joli robe que j'aime. Et na sima nango eza na étirette comme bozomona et na étirette c'est vraiment simple mais okola tango na église okola tango na mariage okola tango partout. Donc ça dépend seulement que nde yo moko mukola ngo olingi obima robe opona na ko kena au resto na ko kena ngo église. Pourquoi na zo ba église? Parce que na église on se comment kolata au mona mutala ti robe moko robe dessinée nzoto bakasi et pourtant ba manque ba robe kolata pe ngo pona ko sala tentation na ba pasteur, n'est-ce pas les belles dames? Pour ça kakabatou, n'est-ce pas? Donc voilà. Robe oh c'est vraiment simple. Roule ton église na cérémonie moko na concert. So posa mutu o kenda office lunga blamba bola ta blamba bandaku no bakola ta robe no comme ça na office. Ça vraiment na talon moko ya bien. Obimi respect, madame, mademoiselle, femme, ça dépend seulement titre ni oyo o latina mukolo rola ta robe no oyo. Donc voilà. Donc on dépose un awa tout cas na elo comme sous ya suka. Nzambe pesanga makasi na sa vidéo. Pesanga makasi sa vidéo na ko ke sute pema. Na moni oza vidéo suka na la vidéo ya Romeka Bilamba ba les belles dames. Na moni oza vidéo suka na la vidéo ya Romeka Bilamba to pema na un titre okita peut-être to zongeli encore. Bout que le commentaire na sebolo binini. Et le suka on a zalango ezali ensemble boyebi la rose na ensemble oh eza ensemble eza top na jupe nango mais malheureusement ekoko kangate donc parce que jupe nango ezali na élastique likolo ate et donc eza makasi ekomata te ekokukate mais non tia bino photo nango quelque part ici na bato balingi bamona c'est vraiment joli na ndemo donc ala télé yango classique vraiment joli rien à dire donc au moins pas comme penza propre you know et moko kolata elakisa akaki muto aza mbongo ndeko teli bilamba le la banque ne bi koza na coup d'un mois mais au moins quand on totom muto le ko azala mbo parce que là c'est simplement le ça ka poser que faut que bilamba ba cher pour na obima wow non ezaka nzoto nonde enzima elamba oyo olati mutu mso ko la bilamba oza bilamba ba combo ya cher mais nzoto ebo yango nzoto ebo vraiment mais mutu mso ko la bilamba msuka ya moins cher ya bien normal moi pas que nzoto enzimi yango biso tout le bi d'accord. Donc voilà comme ensemble oyo comme mode na bango la tiango c'est vraiment joli que j'aime. Voilà les belles dames et le konini o esi la kate et le konini o esi la te. J'espère que trend o ya mukie to ça lingana bino j'espère que vous aimez zakika 5 bilamba o ba pesa ngana motif. Donc voilà donc na ye collègue ça bino que motif azala ba collection ya slick ya kitoko 100% slick tisi ba tisi za pesa que regarde abiso valeur donc ba tisi kitoko wana ba bidela bien ba madame ba bidela bien biso ba tantine donc là tu as vraiment à l'aise dans sur bateau et à que là tu l'as comment ça le quoi ba défi ça qui ont dit mon ok daki na shop au sombi. Donc voilà comment ça dit que on met à tour na motif comment ça te que c'est la code nanga ozali la rose 10 kuna orozwa discount non na code ozali la rose 10 kobo ça la te donc tu appelles lien na bango na c pour na yo kokende mbala moko na motif donc c'est vraiment facile ba détail nyo sur na c il y a vidéo ngana bino to suki awa j'espère que vidéo oyo bo aimer so mon que vidéo oyo aimer yango aimer vidéo et vous salanga bien makasi ce que moi la vidéo belé sur Romeka Bilamba aimer vidéo zala abonner partager vidéo pourquoi pas et que salanga bien mingi tout ça abonner et que zala bien makasi nzambe azala na biso nzambe abumba biso atukutani mkolo mususu tinate et kominatina bye.